Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Jomak Show au ezali wa bino Jomak. Tokomeka muke kosala mwa ba recap ya makambo ebele eleki nayebi ke mikolo naza mwa busy nazoleka vraiment directe. Donc MPT ceux qui sont eza kuna déjà. Ceux qui sont ezoleka te bo sala signe. Na bato oyo bakozwa chance ya kokota direct. Alors nakomeka moke ko namoni mama Magi akoti, namoni Rena Kintwadi akoti, soki bozokanga bosala signe. Soki son ezali, ok, son ezali, c'est bon. Donc eleki mwa mikolo ebele, makambo eleki ebele nde na baka mikolo oyo. Nga naza vraiment moi occupé na makambo na nga privé, boulot, tout ça, makambo ebele ndenge ya la kaka. Mais nayebi ke makambo ezoleka ebele oyo ezosengaka mwa éclaircissement fo ezala na ndenge nini makambo yango ezosalamela. Lokola biso oyebisaka bino ba vérité, tolingaka toloba ba vérité parce que toyebi ke vérité ezalaka vérité, mensonge pe ezalaka mensonge. Donc biso tolobaka vérité, makambo ezoleka ebele na vitesse moko incroyable. Église ya 3 égale à 1 Angola. Est-ce que bakangi? Est-ce que bazokanga? Est-ce que za nini? Makambo ebele ezoloba makambo ebele ezotalisama nakanisi nde tolobaka biso mikolo eleki ebele tobanda kolakisa bino, tobanda koyebisa bino makambo nini oyo ezosalama. Makambo oyo ezosalama mpona koyeba ke ezali makambo moko très spirituel, totala kaka bamakambo oyo ezosalamaka malembe. Totali centenaire ya papa Kisolokele leki, centenaire ya papa dia Lungala leki, centenaire ya papa dia Ngenda eleki. Na ba oyo balobi tolingi bo moko na kati ya lingomba papa Simoki Mbangu, centenaire wana ya papa Kisolokele esalamaki na Angola. Alors, mutu nyonso, to batu nyonso, ba moneke, lokola centenaire ya papa Kisolokele ezali centenaire ya papa ya Ngenda, ya ngonde centenaire ya suka, batu balaya ko souhaiter ke peut-être miteme ko fongwama, ko yokana ekozala na kati ya bana papa Simoki Mbangu, donc lingomba tokozonga likanisi moko ndenge souhait ba nyonso ya laki. Mais tomoni yango ke mitema ekangama ekaka makambo nyonso, et puis toyokaki prière ya ba papa o basambelaki na Angola. Donc bapesaki rapport nyonso, babi papa tala makambo toza komona, tala lingomba ndenge otikaki eza su ndenge ezalaki te. Et lelo tozomona makambo ezosalama ndenge ezosalama na vitesse oyo yango eza kosalama. Ba oyo baza na ba Facebook, oyo baza na bandeko ya Angola, bayebi ke mikolo na Angola makambo ezokende na vitesse moko na makambo église incroyable. Makambo ebele ezosalama. Donc nayebi ke bato oyo baza na ba Facebook baza kozwaka ba rapport wana nyonso ezosalama parce que technologie eza susu nini te. Donc moto nyonso soko koti oza na chance ya komona. Mais bato baza na ba YouTube tamoso boza na ba mite na bato baza na Angola misusu eza difficile po yeba yango na biso toyaka lokola na ba YouTube bato nyonso balandaka na bango kozala ozala mi te, peut-être soki pe ba bloquer yo, mais so ba bloquer yo même ko bima na compte na yo. Oke kotala ngo soko zalaka na compte so ba bloquer yo, okoko bima na compte okeka kotala ngo na ndenge ya normal boy, soki chance ya kotala ya komona video na ezali okotala ngo. Mais makambo ezoleka na vitesse moko incroyable. Et loko mosusu ezali sangwa matanga, matanga pe leki mwa mingi papa Buketi Bukai o azalaka ministre biso toyebi na mikolo leki ayebani pe mingi na église auta kotika biso. Donc on eza matanga o ezali. Et puis pe anniversaire ya papa Michel Kisolokele, jubilé ya papa Michel Kisolokele nde to informaki bino jubilé wana ekozala somo bino bato bona chance oza kuna na Europe. En tout cas soko kotikala wana na ebite soko oza mutu ndenge nini. En tout cas oza fête moko fo bozala botonda penza na Belgique na ndenge osakana te balobi bato nyonso bakotelema na blé ya makambo ya blé.
Donc eza mamba kolata do bato fo bolata kitoko bo présenter pena kitoko bo kende bino oyo bayebi kolata malamu te parce que bato mosusu ya ndenge wana baza balataka bien te na lera bafeti ozomona oyo bagenre bato balaka bozokima ye alati bien te abongi te me azokanisa abongi sikoyo so bato balingi bazwa foto ozomona bato papa ya toka ma foto me sikoyo bazokima yo ozomona bazokoevite yo mpo kota na foto sono tokobebisa foto mpo obongi te ozomona eza sikoyo bato bakotelema nde na ble babi te bolata mobimba ble me feti wana eza sikoyo ble couleur nango ya ble ozomona na bana mibali soko kobeta mwa chemise ya pembe na se mwa ensemble veste na yo oyebi mwa peut-être cravate kozala ble so mpe tie mwa écharpe na mopanzi me obeti veste fo ezala pena bien veste mpe efanda na suka evanda pena na nzoto systeme ya nzambala ya mambo ya kala do fo kolata pena veste pena efandi bien na nzoto mwa centre kitoko epesa mwa bien donc bandeko ebele oyo boa na Belgique oyo boa na France oyo boa na Allemagne nayebi ke feti wana fo ezala mpenza feti mwa kosakana te boza kolanda awa donc moto azanga te koyinda babilili ekobesi topesi deja baboule nde makambo esalamaka kuna soko okokende na feti wana zala sir kotelemi bien parce que nga na kozwa video wana bato nyonso bakolata bien tokolobelela bango awa parce que bafoto do dekaka ezoki kozala kutu direct donc nga na kozwa yango soki na kapta yango kaka na kozwa yango papa semi akotindela nga lien wana na kozwa yango e na kolekisa yango na YouTube ekoleka partout kasi te emwana Fabrice bato mosusu baza systeme ya nzambala ozomona olati veste eza veste mebimi ye nzambala ozomona bamipanzi awa veste etondani nzambala ozomona bakota bepolete awa ekwei na se tout ça non wana mambo ya kala bato fo olata veste olata bela veste pena evandi pena bien na nzoto ozomona me bino mamama ndumba kolata bato robe moko te ke robe onire soki jardin botanique soki mpe jardin botanique omona bafleur ebele na mais non obeta mwa eloko moko ya propre mwa couleur solide ozomona obeti mwa eloko mwa ata de couleur kaka c'est bien muso omona obimbi lokwa fleur omona donc muto atanga musika bo oh nanani neti sikoyo olatela bato robe moko couleur mamisu pasi non eza soirée quand même soki bato bosala ekozala soki soirée kozala fe omembilo bacouleur moko mwa cérémoniale epesa mwa bien ozomona yo mama oya kolatela bato bazotala yango moto alati bonene onire bato batala soki bosangani mibale wana to misato oyo bolati babi me oyoyo onire jardin botanique bazoma bafleur rose na kati bafleur soka neni non ekoza nde wana te bobebisa fleur aba bobebisa fete ya bato feti wana babi bato batelema na ble donc ekozala feti mwa kitoko eya tolobi lokwa alobi ble awa bato mosusu soko tolobi ble esili bomemi ngambo donc akoyela bino ekoti ya ble robe ya ble sac ya ble sapatu ya ble akosimba eloko ya ble selile na ye soki atiaka eloko likolo omoni bato baso baselile eloko afoza donc ble misu pasi non fo kolata bien donc fo kolatelaka na bakode nango elobi teke fo matche mais fo kende nde ensemble soki oza mama ndumba benda mpenza eloko ya kitoko babi eloko azoza kimbangiste fo lata mabe to fo lata propre botelemi mpenza comme ça le bazotia foto na bapase bafoto ekotamba na ba Instagram donc ekotala nga mpenza na kozwa bilili soki obimi mabe malgré na kotonga yo te me na kotia yango pene ekolakisaka bakomona pena moto obimi mabe obimi bien te fo telema pena bien fo yeba mpe nzoto na yo omoni moto ntango alataka fo ayeba nzoto na ye so omoni ke kote ya makolo ezala mwa système beta mwa eloko moko osala mwa système mpe kota makolo soki ndeni mosusu okomona kote oza na badéfaillance yango mpe kote oza koexpose mingi eza bien te do fo oyeba nzoto na yo epuis oyebi kodi ndenge nokolata mpo epesa mwa bien tala yeba nzoto na yo ndenge ezali neti bamama nduma soko oyebi ke kote moko boye ozalaka na mwa faiblesse soko kote wana koexpose yango te lata mpe epesa mpe mpo eza cérémonie ozomona na dimanche wana omemi ta mwa biloko mibale na dimanche soki dimanche non dimanche te po dimanche eleki peut-être bon parce que zala na mwana moto akomi wana mwana mama nani akomi vendredi le 23 dimanche le 25 novembre na kati ya bela voilà vendredi wana sikoyo
tant ozo lata vendredi wana ko conférence kozala zomona komema kolata bilatela te lata bilatela te so benga pe mwa bato postanga na kotonga yo soko lati mabe na kotonga yo po bato nyonso bakobonga na koselektione bafoto ya bato bakobonga tokotya yango wana fo kolata pena bien propre zomona kolata pena kitoko mwana mobali kotya veste nzambala te nde na kotoloba na veste nzambala tout ça non wana mambakala bato ba veste ezaka su nde wana te banzambala oh mama ndumba beta pe obimila bato jardin botanique te bato mosusu bazala na komona fete cérémonie mais azoya boumona oh jardin botanique bien nene azoyela bino tala kuna lokwa babi blé bomemi ngambo akende luka biloko nyonso ekozala blé ekoti ya blé robe ya blé tout ça koya obebisa bamosusu balinga baloba likambo te lokwa babi likambo ya blé bo esili ya biloko nyonso ya blé ya magasin ya kozwa yango sapatu ya blé do so azoya kuna mia mama kasi jamais mtalobaki mamba blé te yo ebite ah yo osala biso likambo no tamo loko bien te et te na bibo bino mo kene kuna boale ok si sa magasin so biloko so blé ya magasin yo aussi si yango mama yakote oh yo mama yo blé bo makasi bonene oh yo ka joma ka lobaki te joma ka ba kuna ba mamba blé na fête ale yo baby si fête ya bat ah to kota siko na mama makambo o to into lobela wa siko so to into lobela bezani mama to into lobela wa parce que mba mususu tant na lobaka ozomona bazolinga peut-être ba divertir bino au sel mo aventure au lobby mo aboye malgré mingi bozwa ngo sérieux parce que pona motema mabe o boya nango ole o sekana yo o ali uza uzofana omona uza uzosilika yango yepe kazolo babongo poane yepe poane azolo babongo parce que mutu mwindu a edaka eloko ya ndeko na ye mutu mwindu te apuyaka ngo te toza na difficulté wana na répéta ngo mbala ebele awa mutu mwindu surtout africain aza na ba difficulté mpona koapuye ndeko na ye oyo azobunda mpona kosala eloko moko ya malamu oyo peut-être ye azosepela nango tomona kaka eloko ya mabe na makambo tosalaka na makambo nyonso etalaka baspect okomona likambo oyo ozosala jamais okozwa aide outala bandeko na yo te bakobanda bazela batala kaka lere okosala likambo mabe nde lere bakobima bakoya teke baapuye yo baede yo nde nalobaka na kati église kimbangiste soki peut-être batuni yo balobi batuni mutu ya babi loba nanu eloko nini yo mona bien te na église oyo to bande kotuna makanisi musu akoya koyebisoka basurveillant bana tina te tolongola basurveillant makambo basurveillant na eya nango important te bolongola balongoli mususu bakoyebisa no bomoni faki wana nde makelele to tikaka afliki parce que faki tout ça ye mpona ye faki ederangeaka balongoli faki musu akomona bomoni nga mpona nga ezalaka faki parce que flit talaka ozomona balongoli musu akomona obotikaka choral moko dirigeant choral mususu wana yango mpe important te donc mutu tu akoya na likambo balongola ntango mutu asuka akoloba église eza su te tango mutu asuka akoloba église eza lisusu te mpona nini biso batu surtout mutu mwindu alukaka kaka komona eloko nini oyo eza ya mabe yango na ezalaka soki bolobi bofandela lolobi ale tolingi tobanda kosala likambo so bofandi réunion bato bapesa makanisi bato mayele bakoyebima ebele me lere ekoma lere ya kosala okomona bato bakobanda moke bale balembi nango makambo ekufi nango botalaka likambo ezalaka ngo na chorale na biso to na groupe na biso tofandaki apo tobongisa eloko boye bato mayele bakobima ebele me lere ekomake bo maintenir position wana eumela moke kaka pa ekufi nango bato batiki na bango parce que mutu aza ndenge wana surtout mutu mwindu lelo yo makambo ezoleka na kati église biso tobanda koloba na bino depuis kala ozala na 3 ozala na 26 na banda koloba depuis kala tobundelaka eloko moko ke bapapa ndenge batikelaki biso toza susu ndenge batikelaka biso te mimba yo joma kozoloba makambo makasi mingi yo joma kozoloba botu sa to répéta kaka tozo continuer ko gratter kaka place wana ke toza lisusu ndenge batikelaki biso te tosi tobungi nzela
e na kobunga nzela wana ba misusu bake na ngambo ba misusu bake na ngambo ba obe batikali na ngambo komona na kati wana pe bazaka na ba makambo moko boye raisonner nanu que lobi balobi bo likangba confier sili est-ce que vous en avez devoir ya kobanda ko luka batu moko boye banda ko yokana peut-être que benga su jomakte to kolaka ensemble to zalaka choral moko to benga na sute pona makambo église yo tika ko benga o makambo nyonso donc to zalaka su en contact c'est pour ce qui lelo église papa Simon Kimba okanga na décider sikoyo ke ale makambo ngo esili ya solo na bandeko na ye makambo ezala siko ensemble est-ce que vous en avez devoir ya okende ko lukaka batu pona o banda ko benga tamuso banda ko benga jomakta ba allo joma siko boto comme na miso bien en tout cas on a raison na benga nga so benga ne wana ko négliger yo na ko minimiser yo na ko mona o za mutu mabe na mona za mutu mabe parce que l'ero yonde yango yonde singel na biso tozala bien na bande ko na biso so oza ko se reprocher que ozaka na réserve ya batu moko boye pour na makambo église donc eza position moko ya bien te ya kozala nango parce que makambo ne to akoloba na bino ke oyo nyonso eza ya mabe ekokende ko boucher ekokende donc ekobanda ko kanga makaka donc espace ekoza sous mingi te espace ekozala te ekobanda ko kanga ba porte bando kanga maka pouf allez okomi siko na ndako sans fenêtre sans esika ko mamo pepe bozaka ko obligé que faut lâcher ka ko ganga ka bando botika bo bimisa ngai eza ngai ndem na ibaki ngam na ale tio ale ba o lâcher ndengwana yango tozokende lelo so tala makambo yoke nango tobana lo bango depuis kalade au moins Angola représentant liboso bachaki wana pona bundisa papa Paul abandi meki akoi bazu bache papa Melia oh ba soupçonné oh papa Melia ba monaki ye na 26 yende mutasala yake po ba chia papa Paul azonga na Angola ba soupçonné papa Paul papa Melia ba longoli papa Melia ba chie tata wana mususu ngazana ba video na bango nyonso wana tamba cheye tata wana bundia meki aumela gite ba longoli ba remplacer mususu ba ekocha Daniel Sébastien da Silva bandi guerre na ba mabiz ba meki suka ba longoli susu Daniel Sébastien da Silva ba ekocha mutu mususu lelo yo gouvernement ngolais bango basi ba yebi batala makambo ya église ceux qui peut-être on a 3 égale à 1 ozo yoka wana boyoka ba version gouvernement angolais balandela ki makambo église kimbangiste de A à Z même na période na yemoko Edouard dos Santos tango babimisaki papa Paul abimaki na libanda ya Angola ba refulaki ye gouvernement ngolé na sala documentaire moko kombo lango chargé de mission gotaka ngona betaka chargé de mission peut-être che kimbangi c'est tout ça okomona documentaire chargé de mission talango bien na chaki makambo parce que na mona que to koma na étape oyo pona nini babilo kwa c'est important faut ko talango ko retalango po yeba histoire oyeba oza na ngambo na ngambo biso makambo tshela kabila za makambo eza ko éduquer yo histoire lisolo ya likambo wana na ba image na ba photo comme ça yo zala éduquer oyeba nini yango esalamaka na période nini to ba nani oyo ba joua ki rôle nini so ko comprendre nango ko yeba pe ko se positionner un jour otemi liboso ya choral otemi liboso ya lingomba ba poni oteya okoyeba makamba koloba. Parce que mingi biso surtout batumbu to kana be émotion makana biso ba émotion mingi ce qui est le kambouana ça yebe on la forme moko botango ya mona mutaka ne contre ngwa ko tuna te be trop d'émotion to l'extra trop d'émotion trop na ba makam alors au lieu de la réalité allez likola be émotion na ba sentiment allez mbala moko oyo kozwa position moko oyo eza na nzela te. Pourtant, le documentaire, on a chargé des missions pour comprendre parce que kuna pena tolanda ki histoire ya ba makambo ngo ndenge ba bandaki ndenge ba komia ndenge ba komia soko olandi nyonso na lobaka na nzembo oyo nzambe akokwe yakate boyeba nzambe akolonga kakaka nzambe akokwe yakate boyeba nzambe akolonga kakaka nzamba akoya kate nzamba longa kaka na Angola wana makambo zo mona kuna
oyo ezosalama biso toyebisaki bino ke 3 égale à 1 bakokweya ekweya parce que nzambe akweyaka te nzambe alongaka kaka nzambe akweyaka te nzambe alongaka ne kaka makambo nyonso oyo bandimi ya kote ya bandeko ya 3 égale à 1 bamekaki eza kosimba te mpo na nini nzambe aza na mopanzi wana te mpo na nini bango bake nzela ya mabe yango bozomona makambo ezosalama ndenge yango ezosalama boye mingi babia baba po sikoyo azosalaki bakanga 3 égale à 1 tout ça te oyo kuna 3 égale à 1 soki lelo oyo bakomi na badifficulté bakomi nango eza par rapport na gouvernement ngolais makambo amoni o makambo ayebi tebi gouvernement ngolais adesidaki alingi mobulu na mboka na bango te lelo soki Angola ezokoma lokola malgré ba difficulté là parce que mboka nyos malgré économie na ba difficulté eza kaka mais soki otali Angola otali RDC au comparé match ezate ozomona ndenge ya kaka ya bamakambo elobi nango mutu wana oyo afingaka bakongole abisoko otali noto ya bakongole ya RDC ezali ke baya na Angola poto na bango eza Angola eske akosi te eza ya solo bato ebele donc eloko ezosimba bango eza kaka akenda koteka kuna na lufu aluki moyen akota na Angola tout ça voilà akota kaka ta Angola lelo bato ebele bazosala na bamai wana bazosala na mai na Angola kuna baza bauti na ba RDC aye wana azwi chance pa ozomona azwi bileti ameki mwa portugais moke parce que kuna nde mais eza teke bangolais bazoko simigre kuna mpo nini echange ndenge wana mais liboso elaki ndenge wana te soki peut-être oza angolais oza muzombo oza mutu ya ekolo soki ndenge nini mais vraie histoire eza ndenge nini vraie histoire ezali ke Angola kozala angolais ezalaki eloko ya soni na kini wana ezalaki eloko ya soni ko bato balondima teke balaka bazombo soko lobi na ya muzombo ezalaki wana neti enjire ezalaki wana neti enjire oyo naloba na bino eza teke nga nazokoloba yango mpona na loba yango kaka te ezalaki ezobeta lisolo ya réalité oyo to viva etant que biso ba ya les 3 Congo Brazzaville, Congo Kinshasa na Congo Angola. Kozala angolais ezalaki eloko ya soni. Ezomona. Ezalaki eloko ya soni na RDC bato bazondima ngo te bazaka za angolais. A muzombo ya longa na muzombo parce que toyebi ke ba mama ya bazombo ateka mwa ba makala na ye na coin kuna akanga mbongo asaka mo économie bien atinda bana poto ateka na kwe moko boye ba tout ça parce que azana mo économie ba bi bazombo ba makasa na siko ekoma lokola njiri soki mutu akabaka te yo zoya yo azombo yo wenze ya Mariano wenze na bite soki zakati lelo wenza Mariano na kinwana wenza Mariano eza wenze oyo bazoteka babiloko ya guerre oyo ezowuta kuna na Angola biloko ya moins cher ba milk ba savon babiloko bazopesa ba don kuna e bane kokota na frontière ezoya siko basala wenze wana ya Mariano ba milk minene so bato bayebi ke kuso lingo ba milk wana ba moins cher faut que na wenza Mariano ba makaya ba nini so ezala wenze wana ezalaki eloko ya soni ondima mutandi makalaka angolais bangolais bele batang na kino wana lelo batu misusu boye bakate bazaka musu mona loba me ayebi suko portugais te akotaka wana ngo yebake neti nyoka longo josara za muzombo aza angolais bazombo baza bangolais ozomona ena le rwana kinwa azokukine na Angola te parce que kuna bazalaki na période ya bazalaki na situation ya guerre bazako kima na Angola ba bi système wasa ka rouge ezali l'air ba militaire na ba camion na bango minene bazoki na ba quartier ko kanga ba jeune siko ba ngolais balai ko sala ke soko za jeune botiki mandefu osanola ka sugite oza bizarre pour mona na lokwa mokolo ozomona pour ba kanga ote oke na rouge gate pour ba yo bazo lokota ba jeune mais ndenge nini bongwani lelo yo boye sikoyo parce que vidéo moko eza wana boyoka ngo ndiri boyoka ngo na soni papa diange nazo loba nini abi
Angola sikila. Nzambi sikalu vutukila. Vutla makiantalo mena yeno. Makiantalo. Abi mboka oyo eza na makambo ebele, eza na promesse, eza na responsabilité. Angola eza na mokumba munene. Nzamba ko zongisa eloko ya motuya wana oyo wana buzalaki nango. Pour Angola eza na responsabilité moko boye. Papa Fumamba Nzalera yeko na mabi na Angola problème eza te, problème pe kotika la kozala te. Ozomona? Alors, batu ya mabe ba ye na makambo ya résolution, ba ye nango ba memi yango na Angola, oyo ba uti na RDC, ba memi yango na Angola, et chance ya bangole, Papa Simo Kimbangu, Papa Fuma Mbanza, apesaki Papa Paul mission ya kozala na Angola. Preuve nango ezaki, tango bazo meka bako isaye, bazo kokate. Ezo laksake, oyo nzamba che, muto mukila ko bouger yango te, ako pikola yango te. Ba meki yango spirituellement, ba meki yango na mabondeli we kenda na likolo pa nzambe. Ba meki yango na ndenge ya bakonzi ya leta ba échouer. Ezo laksake. Siko nga siko na fana na ta mutu mo senga abi makambo bazo meka na Papa Paul wana. Ezaka makambo mibale. Ou bien ana kisi o eleki Simo Kimbangu. Parce que batu ya trois babi bango ba na Simo Kimbangu. Ezaka deux choses. Ou bien Papa Paul ana kisi o eleki Simo Kimbangu. Mais le quoi to ebi que Simo Kimbangu ba le kakaete. Donc ye ala Simo Kimbangu. Donc Simo Kimbangu ana ngambu na ye. Parce que oko chango na deux moyens te. E aka nzela moko. Ou bien ndenge bazo kokate, ou bien parce que ba meki spirituellement ba kokite, ba meki matériellement ba kokite. Vous comprenez? Na ba zi ba physiquement, ba meki physiquement pe ba kokite. Donc ba kena gouvernement, ba ma bizwana bazo so mbongo ba 50 000, 100 000 kende kuna joaboy ba utiliser président mokonzi ya mboka. Simba zong sabo lelo batu nyonso oyo batimba oyo basimba makambo wana ya kobengana Papa Paul ebele ba na se ya mabele na Angola tozolo baboye ba na se ya mabele ebele balongwa misala immeuble wana ya ba policier oyo bakenda kuna mingi immeuble ne koya komanda la police wana azo fungula kaka boye tusa ascenseur yakate ake adinda koya na nene wana akufa. Donc, batu mususu na kotanga ba komona bango te parce que ba relation comment bien pour na tanga ba komona bango te awa parce que internet na makambo ebele batu wana basenga ba pardon batu wana baloba ke toko kotika susu te ba simba bobo ba mona ke ba simba esika moko ba koki ko simba te et balobi la be ba ko simba ngo lisusu te. Wana zo laksa clairement. Ils ont l'accès clairement. Et puis, yé moko be Papa Paul la beta ki tolo. Alobi akoti ka jamais si ka ye azali. Po ba ya ko bongo la image ya église. Sikoyo, Satana, est-ce que Satana kolonga nzambe? Tout le monde a question, est-ce que Satana kolonga nzambe? Sikoyo tango yozo ba bo, ta ezaka ka tempete, ta wana sikoyo na génération na yo oyo zo vivre. Kozo mona teke makambo zo kenela ndengwana. Parce que Angola, ba mboka nzenge za misatu wana, chaque pays eza na responsabilité nango. Lelo yo bandeko soka tozalaki batu mususu oyo baza na éducation te ya makambo ya Simo Kimbangu tolingaki lero nde tosala fête to jibile nde to chama kelele moko est-ce que vous moni mikolo na sala ba vidéo pona na loba makambo na bana makambo ebela ko loba mais vous moni na loba ngona sens que batu to kokani ingeta oh my god oh bakangi toi non na yema mo na loba ngote point. Est-ce que vous avez dit que vous batatouwa bazo mona makambo na bango to bisaki bino mona na sonalo bela ngone wana mais parce que nazo mona ke eza mawana kati ya komona siko ke batu ya libanda siko ba komi siko po ba ya ba chab makambo na biso pression et komi siko ke biso to sala ba diplomatie to lo no bo chasu bo et tout ça vous mona no bo pusana na muke kuna to koma neti ke to komi siko to tika bango bo ya su neti gouvernement ngolais alinga ya avec agressivité na makambo na biso akwisa soki Papa Paul azalaki mutu ya bonzoto alinga ki ndenge na trois basala kawana
Nde tozobeta sous lisola ya makambu ya 3 égale à 1 te na Angola. Tozobeta ngote nde kala. Parce que bakonzi nyonso ya gouvernement baza na posa ya ke ba écraser kaka bato wana mbala mo masolo esila. Bakonzi nyonso ya l'État. Tomonaki directeur ya Linar oyo batala makambo ya Mangomba po yaza na se ya ministère ya culture. Auta kuna pa ya papa. Tomonaki ba video. Soko otali makambo lelo ezosala makuna na Angola okomona ke même papa Paul ba interview marche ute ko sala ma awa. Ya marche ya jour ya indépendance ya Angola ezaki le 18 ao. Ozomona marche wana ozomona donc tala bakimbangi se batondana ke na nzela. Et na moment oloba wana kuna na kabinda batu ya 3 bango pe bake ko sambela na bango ba invité je crois bien secrétaire ce qui ya gouverneur ya ville bien so bilo mo kande ngwana na mona ke ba photo ozomona mais bazo e baté nini o eza na likolo o eza préparé pour ça ya gouvernement la nini gouvernement ba lingi ba bloka mi balé wana te alingi boyokani mais siko na ngambu ya côté ya 26 lokola bazali na position lokola ndenge oyo bango bato ya 3 balaka nango te baza mingi na position ya koloba te ke bonyata bango bokanga bango te balobi ki tolobi toza na besoin ya boyokani bandeko wana tolingi na Angola lingombe ya la moko bokabwani te bondeko tolingi konyokola pe bandeko te tolingi bomoko ozomona bomoko boyokani lelo yo Dani Asukap Deni bacheye azala sikoyo lokola netike chargé ya patrimoine wapi patrimoine oyo wapi na Angola parce que gouvernement siko ba déjà siko ba che mutu makasi bako botola bango ba botoli bango ba bisika la basambela kawana po lebe basambela ba misu basambela mapangwa batu siko balongoli a place a kokite na video moko lobi awa na talaki wana video wana akei na Lunda Nord otoloba Dani Pasteur Pomba Pomba au moins ya la agressivité ya takaka pa Paul Pasteur Pomba au moins azokota na stade azobetawo goyana gomon siko ye tango papa Paul akoti na stade akoti yepe ngape na chalibaya ya chekuna ngabe na chekuna adi tala bino bo sakana ngai ngangole ngai tala babi o papa Dani tika te ngangole di mon cher ya utikuna la zairens ngangole babi se babi bon yo zolo bon kasi yo mkonzi na yo pe ya église zolo kaya ye pas à zairens voilà différent di mon cher nga boko sakana ngate na ngole Paul la sakana ngai na ngole ala pa binga ko laksa ke na ngole mutolo na nga bakunda ngwawa akobima na église akobima wa ngai Daniel Sébastien da Silva na ko laksa e donc parce que bato bazo ba ke petit wana to bato so ba benga ke petit wana po munene wana ya munene suku mwana 70 mwana combien ba mso ba bio ala suku mwana 80 suku 80 zela Bamso wa so so mwana 2001 papa so que Daniel so mwana 2001 Bamso wa so mwana 85 ali mwana mke so mwana na petit moko boy siko juma so ka petit wana zane ka mwana moko boy kaka tata mnene ne wana te joma Dani biso ebi Daniel azaki awa Daniel azo ya wa azo kombo libanda bazo ba Dani bani tout ça Daniel abi te nga wala ksaedi babi azangane kutumina kimbangisa titi atika ba shimokala ozomona wana siko na milieu na bana quartier babi mais yo siko yo zo boza représentant mais siko ndenge nini papa Paul azolegela masolo akute na présent habitala ona sabino nako tala bana mai ngala wala ksa papa Paul na wala ksa abenga ngere papa Paul tabenga ngere Paul ngala wala ksa Paul ke mutolo na nga Dani
bakundango na soyo nga ngole ozomona epe na laksa bango ke papa simo mbango ke nga na molimo santu nga siko na laksa bango ozoka ngai wana siko po bato bayebi ke mngaso afimaka na ye mbala mosusu abeni kwa tala Paul wana nga na kolakisa ye loba siko ke mutolu na nga bakunda mutolu na nga bakunda ngo awa na soyo ozo comprendre nga na kolakisa ye Paul wana bakobenga na ye na kolakisa ye ozo kanga siko azui chef coutumier moko balaka na ye na eza na documentaire wana chargé de mission botala ngo chef coutumier be momeli bangi amelane be bangi siko bia siko monde faut que nkamba to expliquer papa Simon ki angani siko ke to expliquer ke papa siko faut ba benga na ye na ngola biso siko na ndenga misi to kota siko ba système uzokanga mona ma to kenega ba comme na nkamba abi bisa to ye awa kaka te pona makambo kaka soki ya nini pona mise kaka te to ye papa Paul abi manangola aba benga na ye na ngola ba benga na ye na ngola mission na biso to yeli yangwana siko ngana biso na bitala bala mai oyo bozo mona aza Simo Kimbangu baganyaka ete abia no Simo Kimbangu te mon cher Simo Kimbangu te biso bitala aza Simo Kimbangu yo kanso babenga ye dibundi antulu ya kapamba aza Simo Kimbangu basimba ke pamba te Dani Petit na nga Dani Tika Petit na nga ya Jobak yo ebinga malamu te nga bakundanga mutulu na solo nga bitala oyo zo sakana na ye aza Simo Kimbangu basimbaka ye bisimbela te aza Simo Kimbangu ya bia te mon cher otikela na bloko wana komoni akoti sikoyo abandi batak ba video mingi oyo eza na internet on atira bino boko remarquer ke soka azui maloba pa nyo sa kokene dernier ma video moko eza na kene na Lunda abengisi bakonza leta habisoki bomoni awa na ngola chef spirituel o adjoint azakate na système na biso église chef spirituel adjoint azakate mukonzi lingomba na monde elali Simo Kimbangu kiangani c'est lui le mukonzi lingomba na église na monde o ngana yo sabino ngana zali muta soyo mutolu na nga bakundango abondimela ngai siko ngana no yo na bitala mwana oyo Dani mwana oyo makama zo simba musika ko simba bino touche bokende boete bokende ala sikoyo tangu ba papa bafandi ba bien OK sikoyo na l'ère centenaire ba papa ya mokoto ba bien OK sikoyo biso to lingi to kende ko pesa rapport final et pas ya koko na biso et pas ya ba papa mais avant to pesa rapport final to bengana no ndeko na biso tamu suto kuluka to dans l'ensemble peut-être tout ça ba komeli et l'être pe komaki abwaki siango yanga boyoka ki na prière et ça lokola ba ko pesa rapport final ba bete ko pena polele ba bi papa talaboy do ya ba ba ke funda makambo et ça lokola ba ke ko funda makambo yo siko zaka na mwana na yo moko mwana na yo wana sikoyo ale atanga kama malamu asaka kama malamu ale asali makambo ke sepelisiyo siko ale bon ozongi voyage bon siko en tout cas pesi sengo siko lingini siko mwana wana yeko funda makambo ba pasi ya bande ko mona na ba voisin makambo bande ko sala ye et pour ça ba voisin courant o batalaka kuna batalaka TV courant wana utaka pa na yo siko yo mto futa ba facture courant wana nyos siko ta mwana zo pesa rapport siko mwana kanga mutema abenga wana telefone te pa bisa kwa papa tala kutu ngayawa tala kutu voisin tala kutu azongi sibwe o mu komusukutu ba voisin siko bayaka basalaka subobo tout ça alala kutu nzala mkolango siko tangu mwana l'air yo ye mwana siko asisi classe apesio asepesio siko mwana yo tuni siko likambo lingini na saloni mwana siko abandolela mwana abandi kofunda ba voisin siko etanke tata siko tangu mwana zo funda ndengo wana siko atuni siko lina samita ko sala ngelo kote na linga limbisa ba voisin vrai tata akotomboka akolakisa mwana mwana te akokata bango courant yango alobaki mokomosusu pa esa biso abaki tala
omoni mwana nzambe soki mutu asali yo mabe ofukami obandi kosengela mutu na mabe nzambe akosepela no te mais soki mutu asali yo mabe ofukami obandi kosengela ye pardon nzambe akopinir mutu wana parce que nzambe akoka pasi tout ce qui est pasi pa ya nzambe eza malédiction pa ya bato moko boye vous comprenez sikoyo papa baye babi papa tala boye tala ndenge basali boye te papa kasi limbisa place ba problème bebelaki yango wana esika wana nde masolo pena ya 3 égale place pena surtout tozoloba version na yangola place pena masolo ezalaki bien match esili ntango mosusu totala video na YouTube bato yo bazoza na Facebook oyo bazomona babiloko mike bandeko bazotiaka na Facebook wana bacomprendre bazoyeba deja ke match oyo ezwi étape mosusu ezwi niveau mosusu ezwi mpe vitesse mosusu nde na bi nzambe akweyaka te pression ekoma makasi place nyonso mwa mipepe ezalaki bakomi kokanga baplace wana makambo ebandi kokende sikoyo na vitesse moko boye ndenge bozomona ezosalama na Angola ndenge mpe kosalama na Kinshasa me na forme mosusu eza susu teke batikili bato option ke na volonté na bino nde makambo te sikoyo ekomi ye moko kolo centenaire ya suka akosisa makambo yango na posa ya bato te me na posa na ye mpe na ndenge na ye bato bakozala oblige bakende na ndenge moko botana esi na Angola kuna ozomona bato bazoyeba te ke eza sikoyo kodépendre sikoyo na kote ya 26 sikoyo kaka ke balobi ke ale kata misapi ya maboko bakati misapi ya maboko wana esika nde bokende kofunda neti lelo boye représentant ya 3 égale à 1 Angola biro nini oyo ya kokende kokota alobake biso toza boye na boye bazoyeba yango te na Angola ozwi na télévision nationale ozwi na bakonzi bakobanda na Joan Lawrence ti ministère ya culture okiti partout na bamédia bayebi ke mukonzi ya église kimbangisi azo représenter na Angola c'est papa Paul Kisolokile église oyo eyebani na gouvernement angolais ezali église oyo eza na golf esika nini oyo kende kotia même na la police oyo kende kotia maboko soki bomona makambo so ekosala ma vitesse bakanga bango mbangu ekozala ekowutala bango moko ekowuta jamais kota 26 bango moko na pesa meno lisese moko tata moko mama moko mama wana oyo bino bandeka 3 égale à 1 boyoka likambo bien boyoka na bien na mela na nini mama wana ake osala bilanga azalaki na mwana ya bebe mama wana azwi mwana atie ye na se ndenge bamama bazalaka azwi kongo na ye andi kokata azokata bilanga na ye azopusana atanga apusane mwa kama musika makaku moko gorille je crois chimpanzé ouais chimpanzé ba mayele ala azobaloka bata mwana siko mutema pe ya kimama esali chimpanzé wana emoni mwana moko alali wana chimpanzé wana ye azwi mwana ngo atomboli azwi ye anoko ne kosakana na ye tanga azwi azosakana na ye siko mama place azalaki na musika atali mwana apanike mwana tanga panike chimpanzé na musika ayebisi abi mama abikobanga na yo te nga na problème te nakozala nga makako me na problème te na problème te mwana abitala problème ekozala nango te soki likambo ekowuta pa na yo nga na problème te mama azo panike abi mama zala calme osobanga bopwani zala calme nga na problème te mais soki likambo ekowuta nde pai na yo pa na nga te nga na problème te ozomona ando panike sikoyo ale asala kwa ale jabane boy bebi konene okosala nga na problème olimbisi
Non, il mourir, hein. Ah, c'est connaît là au sala. Non, problème té. Moi, nani lo la cola qui le cola ya vitra ko qui ya car et ko yi mom ki ma mouvement je crois. Abi connaît là au sala. Ngana za na problème té. Mama wana akone ko sala moke mote mezo simba kate. Siko mama wana motema na ya bula bi okay. Yes go makako ya do kansa onira lekinga na maele. Ngana olakisa kinga na maele koleka ye. Ale. Awani wo pusa nati. Siko alingi siko yo a continuer a kene sima nzete mogo abatama comme ça pakata mbango na mboka a kene ko alerte mobile na ye na bato mboka kande balaka wana. Mama wana zo kone ko sala. Asale bo sipaza bisitala nga na za na problème te et soki likambe ko zala e ko uta pano ngate nga za na problème te. Mama wana na mukuse mama wana leka batama ko tanze te kala poa mbango. Akima na mboka lobi makelele tetale yo mezalia wa chimpanzé azui mwana chimpanzé azui mwana ba grand chasseur yo na mboka ne la ba chasseur ne ba la ya makasi azwa munduki yale ba ya ba rampa na se ba ya nzoka na se ba mine déjà terrain makaku avant na ye na mwana zakene ka calme ko moko pena vrai chasseur pena a tche pena na lidusuboy tanga betika bo tuza chipanza baluki bo pa masasyo na mwana mwana kufi chipanze pour akimi asi mama na bina epsaki yo nga problème te soki likamba uta e ute pa na yo lelo yo situation ya batu ya 3 égale à 1 makambole kana ngola batu ya 26 na golf baza jamais na problème ba fongoli porte ba fongoli maboko ba fongoli nyonso soki likambo ya mabe ekoya to likambo ekouta ekouta kuna pana bango ekouta kuna kaka pana bango moko ekozala jamais ke o papa Paul ke ko funda bango ake sabote bango moko bango wana bango moko ba réunion o ya lu o bazo sala ne bazo kosa bango na nkamba kuna bazo kosa na nkamba ke to ko sala démarche boye bo pesa mbongo boye to kende ko mona tata moko boye nganga mo azalaka kuna asalaka boye na biteke bakepa nganga mais exemple kaka tata wana za camarade aza bokilo ya gouverneur kuna ye aza boye gouverneur wana akozwaka ke gogo parce que makambo eza na niveau ya likolo na yeme Simon Kimbangu zo comprendre ba continuation ya l'état omi tout esalaka si ba comprendre ba bi ke makambo soki ezozala boye même na yo pe so comprendre soki lelo conflit à église ezoko umela ezaka ke papa asolo yana bandeko na ye yango kaka sikoyo tellement ma BPC salami mingi sikoyo moyen ya kosala nini wana ezate ezaka simple ke papa asolo na bandeko na ye ina esui langa wana ozomona esui langa wana boloba eka bakondima kozonga te sikoyo balobi te toana problème te o kiche spirituel toana problème te tolingaka ke lingomba ya batu ezonga ndenge ezalaki mabe eza wapi ata lisolo ya pamba est-ce que bozomona ngo normal siko yo moto ozomona ngo normal lelo raisonner nanu ke batu oyo ozalaka na bango malamu wana boyokana lisu te likolo makambo église oyokanaka te na bafamille na yo na bakousin na bino bango bazalaka mingi bata 3 bango kuna baza bata 26 bango kuna eza bien te toko musika lelo bapoliticien utala bapoliticien niveau bakomi baza perdi or papa diange na prometaki yango ke bango bakotika yango bakokweisa biso to kolokota ya kolokota sikona lero mo to lokota ezate parce que toza trop na babuzo bamoko boye ba polémique banini tout ça siko yo mutu oyo zo comprendre oza timide pona ko bimisa o s'exprimer oza timide ozomona or siko mbala mususu pe biso batu tokoki pe ko sala tokoki pe ko zana ezaleli moko boye ko tia pression na ba oyo o bazali boso na biso bamona ke ndeni bato ko malili boye yo mdaka ona 3 égale à 1 siko moni balobi ke likambo oye koloba oye te eza pe moyen moko pe ya pression parce que siko yo zo lela ke likambo esila siko likambo ngo ko sila ndeni parce que soki yo za hypocrite ezala yo mtwanga na 26 likambo eza bien te telemela ngo oza hypocrite kaka soki Jomak
azo loba ngo ebeka yeah loba yeah ozomona mais soki yo loba boy oza hypocrite na munoko na yo nzambe na réalité vrai hypocrite ekosila te yango na tolobi nzambe akokweyaka te boyeba nzambe akolonga nzambe akweyaka te nzambe alongaka kaka tant que on a depuis kalawa 3 égale à 1 résolution satanique ekokweya ekokende ko kale ekokende ko bloquer et ekokweya kokweya nango ya liboso ezakaka obozo mona ezo sala manangola wana vous comprenez et là makambo ça ba détail mususu ya mike ya assez oyo ngana ko confirmer bino yango na no aboyete parce que toza batu moko te lelo même bakangi angola nyoso bakangi yango bata 3 et là on va célébrer wana pe ekozana nango te to ya ko jubiler nango ezate parce que conflit ezakaka mais eza efongola yo nanga misu to mona ke Simon Kimbangu azui rapport abeti likofi na mesa ba papa ya mukoto si bafundi makambo bafundi balobitala biso awa boye tout ça ale centenaire asuka eza fêté siko yemei papa ya ngenda kolo centenaire asuka biboke démarrer siko soki yo oza esiko ozo continuer kolala ozo kasaka makambo ekozala kaka ndenge moko na ndenge ezalaki kala oza komikosa ozomona donc yo muto yebi ke raisonner nano soki makambo lelo ezongi normal est-ce que na kozala na devoir ya okene pa ba cousin na nga wana to ba baninga na nga wana obien na kozala siko na besoin bale banda lelo siko na kobenga Jomak lokwa tokana lelo siko lobi na kobenga Jomak non nga kutu fana na appel na kobenga nonga te vous comprenez ezola sake ozana position ya mabe ngana zana bato belé azana 3 to solaka bien lokwa kutu makambo ezalaka te azu se prépare makambo ezo sala mate voilà ndengo na ndefo ezala foyo banana nuko bongisa relation na yo na nzambe sikoyo soki batu nyonso bakomi na motema ya bolingo envers bandeko na bango mais makambo ya 3 ekokoma sikoyo expose makambo ya résolution oyo ezokabola bato bapapa katembo wana papa katembo ya koloba likambo bino boza na ndani moko mikolo ya batata mbimba bozolanda makambo katembo azoloba bokende na matanga wana na lingomba na ye yango toza koloba na bino lelo awa likambo oyo ezali bapapa te ezali lingomba nde elobi lingombe elobi boye makambo oyo ewumeli mingi ndenge makambo oyo ewumeli mingi sikoyo lingombe elobi boye bolanda pa batata na bamama likambo oyo eza kobetisa mabaku mingi bolanda ndenge tozala koloba na bino ezali bapapa te ezali lingomba papa Fuma Longo, papa Fuma Mbanza, papa Molimo Monsanto, papa Simon Kimbangu Kiangani, alandika la makambo oyo papa batikaki, balobi boye. Makambo oyo depuis 2002, ya loba nyonso 2002, depuis 2002, tolobaki ke bandeko wana ndenge bakei bazonga, comme ça bayamba bango na baparoisse na bango. Kasi tofandi totali mbala liboso bapesi chance bandeko wana balinko ya te. Yango ana lingombe fandi lingombe elobi boye soki yo lingo zonga okende na ba paroisse na bino sikoyo tofandi esali bambula ebele tomoni ke baoyo wana bazali kozonga soki bazongi bazali kokende kuna balobi eloko ya malonga eza kuna te bazala bazoba bayango ana lingombe efandi tobi tolobi boye baya lisusu awa te topesi bango chance mingi batatala ba mama bo comprendre likambo oyo eza ba papa te eza lingomba nde elobi ke bandeko wana bakoki koya lisusu awa te papa Simon Kimbangu Kiangani na ba chef spirit na ba conseiller na ye bango basali likambo moko te eza lingomba nde elobi yo tata to mama epa yo zali yo comprendre boye lingomba nde elobi eza lingomba nde elobi esika nyonso yo ozali tata na yo ezala za tata na yo ezala za mama na yo boyeba ko comprendre likambo oyo na baparoisse bisika tozali bino bapaster bo comprendre yango malamu ngai nazali koloba awa nazali kopesa kaka rapport eza bapapa te eza lingomba nde elobi
tata na yo aza tata na yo na nzoto kasi yeba yango ke soki yo olandi makambo ya tata na yo chef spirituel papa molimo mosanto papa Simoni Kimbangu Kiangani ye azali koloba na biso po azali kolanda kaka makambo ya batata na ye Lingomba nde elobi sikoyo azoloba buzoba yo sikoyo place ozali mukolo omona do mukolo wota mukolo pena do tanga okende musala alati pe cravate bien ta bongi ala okende pa ki pa fandi azopesa ba ordre na musala mais so wa na église mbumbulu pena donge mbumbulu lokaka ngina mau sabuka donki okaka ngudi abaka pena donge na ndemo osakana te katemba ko balaka lobi mwa likamoka eza biso te batata na bamama eza Lingomba nde elobi papa Simon Kimbangu papa molimo mosanto papa Simoni Kimbangu Kiangani na ba conseiller na ye oyo soki tozwi yo na likambo ya mabe olobi likambo ya mabe na batata conseiller direct na bamama conseiller direct okokendela libanda ya Lingomba tocheo libanda ya Lingomba okay libanda ya Lingomba sikwa koloba bongo yo fandi ozoyoka ba ordre wala uzomona soki tata na yo akofi bino ba oyo bozana bana bino boloba na bango lokola nano zana molimo sala testament loba na bango ke Lingomba elobi boko yana matanga na ngai te ezali ba papa te ezali Lingomba nde elobi wala kati suki nyoso kovo tout ça afandi na linette na chemise a pembe na cravate à vert blanc o batinelenge na batapoto ezali Lingomba nde elobi batata ba mama makambo tozali koloba na bino bo comprendre eza ba papa te ezali Lingomba nde elobi Wazana biloko wana. Siko yo fanda zoba pasi tout ça pasi yo uzolanda biloko wana. Pani biso uzolanda wote. Omoni? De yangwana bisika wana place yoko comprendre ke makambo ezo senga bino pe tanke bato buvanda kakuna boza kuna na trois. Eza pe forme ya pression. Soki le kamoko bobozo mona ngo clarté ko sala ngote. Parce que nous avons préparé ba titre moko ba futa kana bango pe yote. Ozwanga be mbongo te. Ozokano be mbongo te. Alors, bozolanda makambo yo po katembo alobi. Papa umba peso ka ye kuna pe ali ye pa pesi pe o ya ye. Batata na mama mukolo ye toko pesa bino ndenge na tango ya kala ndenge to sengaki na tango ya kala na bayuda Amosi pe alekela kika bisika wana na batata na mama Amosi atam bandiko pesa no ba verser moko we bazo na bino na ba voyage na makambo ba Amosi siko to tanga bango yo poko za la pe Amosi o sala pe histoire na tango ya Saint-Esprit na tango ya molimo santo mais ndeni lokoza la mayele te o mona mukolo pena mukolo so ba pesi wala sa passeport na bien ID nani carte pour citoyen na kuna ba ngone ID na yo fungula otala bo oh tato ya sa kumune ya Alexis ba 50 ans mukolo mais otala ba décision na bazo conseil na likamoko boy bazo nzembo kaka lukuta kaka ba sali kala mingi ta ba pesi ayembi na ye ozomo ayembi na ye nzembo ba sali awa na kwenka lobi ayembi na ye Ozomona donc biloko wana nyonso oyo ezosala lelo bozomona na Angola eza sous forme ya pression est-ce que abioke bofani makambo mpe umeli mingale eza sous na contrôle na binote eza même lelo yo soki même ata papa Paul na bunzoto lobi ke ameka ko garder te bozela te akoka sute eza sous na contrôle na ete makambo si ba du yango ba ko memango na vitesse. Est-ce qu'on met ma vitesse naïe et là sur la contrôle à mon douté donc papa même so balimba bête appeler le coffre makasi te là sur la contrôle on a té parce que e umeli mingi batupe yo podo sambela todo sambela to lingi ke kimiezala mboka na biso ezoko kindeka kase ko dinda batu ba konne ko koma toujours motema mabe mais tu lis moi changement ngo et là peut-être vous tirer na attention te so va le changement aux luka souhaiter que ça la malheur yo zo vivre parce que yo zo ka changement zo yebate ke ba âge tant on va fêter ba anniversaire âge na yo ezako baksab bana ba papa batika biso ti lelo combien d'années leki na kati siko soko zu ba ne wana obakisi ngo likolo ya âge na yo okoma na combien siko soki eloko côté salami na kati ozomona teke ela kwa perte moko boy parce que selon papa de ngenda etant que mutu soki yo makambo bundele yaki ango
au moni ke zo sala malaire yo zanvi eza esengo parce que aloba jambo na mama mikala alobi ke lelo yo anakisangani kuna azaki na kisangana zo za kisangani abata kisangana alobi abisoki mama mikala sika aza lelo atali na centre bake ba tondi bile mama mikala commune esengo akotala bi musala to moneli pasi 40 ans ko kangami na boloko bani tout ça mais tanga mona ko batu batondi place aza commune esengo arsepela siko yo ba sacrifice nyonso yo sala so nyonso yo bonaka pasi bakoko na bino makamba monela pasi na yo pe susu okoleka ngo okomona pe rien pona nini buzo bana mo kaka baka muso ya on peut-être pe satana te yo mo kaka tabuzo pe satana le muso a déclarer ka oh yango bazolo baka nganga o ezana ngate e nga buzoba neji bana oza mesure ya bateke nzembo muto asale ya kosala bazo baka ton ya nzembo moko boye ezalaka nango déjà nzembo wana ezalaka nango déjà bazo kaka gamme wana bale bachango siko na maloba ya sika ozomona neji mutu mama Nsalulu siko boloba ki mama Nsalulu aza komi lela ki ndenga akufi wana esi mama Nsalulu atanga fandaki mama asali musala kitoko batebele bana 3 wana balia biloko mama alamba a eda bangwa talaki tala na batebele na lupango na ye na gombe wana batebele bakola kuna bazaki mema ta batu ya kuna te bandimika normal boy mama asali musala mwa kitoko vina ye bo musala asalaki ya ko ede bat sikoyo asali pe likambo ya mabeto to mona kiboya ko lobake témoignage likambo mabe yango sikoyo kufana ye bo lobake nzembo ezo lobake ngai Nsalulu bana bo pesi ngai mbeka donc bana bo pesi osoma te so sala sens te ezo kokana te mais okomona ba pesi na jeteki mikolo ba yembi siko nzembo le sukapi siko mama Nsalulu azo lela po ya zakane mwasi libala bo memanga nkamba et puis Kimpavita atumba maki pona kimbangu fula mwana le babile kimbangu batumba yesu batumbiye alors siko bazola sa ye wana Kimpavita ngo amemi mwana na koni Kimpavita zo kenena mwana na koni nzembo zo makambo wana ye wana amemi mwana na koni wana yango bako tumba mela est-ce que siko mukolo omona mukolo pena la tabie alati bien pena alati cravate che pena bien na veste asombaki siko wapi aye azo yemba pe ye achema msoba yemba wa chakal bongo na litoya ye wana amemi mwana na koni wana azo yemba na ye azo yemba na ye siko place ça dans la fin de oh bato nga eza sunga te parce que nga na limite nga na tina niveau buzoboy zomona du biloko ndenge eza biloko moko simple so kali kamoko be salambo nazo kamwa peut-être nzembo shadari fo ebima mais ba ko bimisa te parce que moni ba biloko ndenga ba internet ba ah joma kala biso avance joma kala biso avance alors mona ba mama chala mwana asali nzembo ngana za contre mama chala mwana asala nzembo te po aza musicienne akoko yemba na ndenga alingi Jésus pe ba yemba na ndenga alingi mais na kati ya nzembo eza na côté moko boye eza l'erreur okomona ye pa na ye azolo bake si papa Simo Kimba onkianga ni molimo santo tout ça ye ne molimo bozo bake bozo kosa bino bozo yebisa bino pe ye pa zo bake oyo na ndima nanga makambo ngote donc on a bozo ko kotelo ko mo na archive oyo ke eza bongo te bozo ko kosa bat bozo comprendre siko lokumu eke na papa Simo Kimba onkianga na muto aza non kimbangiste siko boche bat confusion na muto siko bato ba yebi Simo Kimbangu ali puta te allez bo sauter ba papa misatu bo sauter papa de ngenda bo sauter papa misatu mbala mona papa Simo Kimbangu kyangani so web sanga qu'est-ce que bato ba mona bino ke muto zo sala un mondele américain bo ile kama moko Simo Kimbangu kyangani ye wana nde oyo akotaki na prison ye wana nyoso wana za bozo baby sa histoire. Et ça c'est parce que tout ça qu'on dit ma tout ça qu'on boya que papa Simo Kimbangu qui ngana molimo santé mais ali bozali ko bomba histoire kuna mama chala mwana yeyo Simo Kimbangu oyo ya Simo Kimbangu kyangani omoni problème donc boza bino makambo bino moko bozala ngo convaincu te siko boza ko cha yango batu pona ba bebisa histoire
batu nanu kutu basisa ko avale Simon Kimbangu na gorge na bango te oya liputa nanu kutu te ko avale ba kotse boy ba comprendre nanu kutu te sikoyo toza suna devoir ya laksa bango Simon Kimbangu papa de ngenda nanu kutu tato bandi atali nzaka te mbala bo sote na papa Simon Kimbangu yanga po asaline c'est pas tout na bino po asaline siko okoya na histoire ya papa Simon Kimbangu liputa oya na histoire opesi ba papa ba comprendre ba ndingisi mutu siko yo yebisanga histoire ya papa Simon Kimbangu yanga po asaline iloko bato bakanga kaka bakabwanaki bazalaki botso moi ko zomi fingi sa yo moko soko raisonner ndenga ba mona ngamu ndimité to eza réalité za yangwana siko to sala lokola leti ba papa misato ba vivate to suka na papa Simon Kimbangu to sauter na papa Simon Kimbangu yanga to na ba papa 26 ba papa misato niye ba sala lokote on niye ba vivate lisolo na bango page na sauter ango eza kaka ye moko Simon Kimbangu yanga ni na yenda ye moko kaka e mabe ba papa misato yo soki lelo to lo babo église Kimbangu seza batata na misato toko sauter bango te dalinga na comprendre nzembo wana epesa enchaînement ya ndenge nini yo ba papa pe basali ezo louer pe ba papa ezo laksa role ya musala papa ya ngenda bani tout ça na komona ko comprendre mona ke batu wana ya toi bateki mama na bien parce que nzembo wana siko avant et les catholiques yo sali nzembo pour l'église Kimbangu siko faut ya awa pa na biso comme ça tout à la nzembo yo il a l'erreur normalement tala ndenge zali boina voilà comme ça bo aider toujours histoire de Simon Kimbangu na 1921 ou bien tu effacer wana en 1921 tu remplacer il y a 2002 ou bien tu jouer à 2000 nani tu sauter ango tu eko coller tu sauter ba papa na katikati et dans le sens te bisonde to na devoir ya ko laksa batu musala oyo batata na misato basali atala nzoto boy mais to kokene kuna papa ngenda boza banzambe lukuta toza ko sauter histoire wana na ndenge pe ya solo te na ndenge ya lokuta parce que oyo balobaka ngo wana balobaka ngo na solo te lukuta na yebisa bino na ke mutu andimaka nzambe te o baloba ngo na par sentiment parce que yem ta kumisaka bien aboka ba kirbi ya bochaye wana comme ça soki esili ya le pe mesalier akene siko balé a besoin de transport siko ba biso bon papa secrétaire yem ça on va appeler ça transport siko mutu papa secrétaire oh subanan abi yo yem ta sepe sa papa yo ba subanan pesa $100 ba transport siko yem ta sepe sa papa oboni mutu asa ngona ba subanan yo zo ba subanan yo yebiete soki ya sepe si papa te yo zo mapa moli ya sekisaka nzambe siko azwi na mwa transport na ba pesi transport comment so ba mba tsitsane sili ali batu baketele bakuna ba croix rouge batelemi kuna ba scout batelemi kotoyo ba policier baza kotoyo ba pesa ba mona ba café ali siko o passe pe sa papa pe fois ya kuna pe paye siko ta pesi bo ali moi gouvernement ba detikele kuna siko papa esili ne wana mais oui esili mais subanan yo bon yo ebite yem ta sepe sa papa il a besoin de transport subanan papa ya c'est ça yo so papa yo kama papa yo père de musana ya c'est qui ça papa yo allez vas-y transport ba pesi papa pardon mais va été papa pardon nimsanga allez vas-y transport à pesi tata on est là motivé ou bien ce que vous avez problème à que fuka papa siko papa siko na ndako kuna mama uteko bota mwana sikoyo asala ba fièvre mwana asala ba fièvre siko azobela makasi pena et puis mama pe banda botaki tout ça aza siko ozomona mini ko ningala ozomona zoka mini ko ningala tout ça donc na buto zoka pena donc mini zo ningala zo chapena siko papa OK papa to sambela siko papa ale to sambela encore en kamba ma en kamba ngwe belé papa va aller mela na tiens azuma nkamba ale papa zo mbo tango koma kono pesa yo siko afuka mga papa linga kene ba carré sous papa siko papa mwana sa papa bo siko kasi siko ne ba gona siko ne ba ipakana ko so mino zo ninga so ninga ne belé ko mo ko perdre mino siko papa comprendre que mutu ala besoin mkoa comment ala besoin mkoa ayo siko abalongi boye tele papa maton
Bon, Paul, moi, papa, nani, moi, pom, nani, moi, allez. Ayo qui bien. Bah, qu'est-ce qu'on appelle, bah, tu vas vivre quand d'engouan. Oh, mon amour, moko, waza, ma kasi na likambo, moko, bo, yozo kansa ke fois. Oh, tata wana, ayebi, place, azo sala, kawana, azo sala. Tam, sous, soki, tizane, sili, ye, balomba, kaye, azo, kalile, so, balombi, 50. So, ganga, que 3 heures d'ita. Donc, à ça, le là, par exemple, $15 par heure. Pas aux $50. Donc, là, on a $15 par heure. Donc, on met encore 3 heures. Donc, $15 par heure, donc $45. Ce que chance, on a du moins 50, donc, on a 16 heures, $16 par heure, tout ça. On y a se retrouver moins bien. Donc, on a soit outil moussana, tu dis, il y a banda, mardi à la jeune, na aucun mbang, mon cher, mardi à la jeune, à cause d'un côté, pour la biso, moi, outil moussana, kaso lembi, le logo, que t'es, na cause d'un maté, mais côté animation, fona zalawana. Bina bo mone kaka, boye bate loko ni ne motiva kaye, po asala makambazo sala. Na bita ba nyonso basala ka musala wana baza bongo mais batu mususu eloko zo motiver bango bino boyebite azo loba makambo azo sala makambo boyebi eloko zo motiver ete boyebi eloko zo motiver ete onomona boyebi eloko zo motiver ete alors yango wana bomoni batu mususu baloba makambo ba loba to basala makambo bazo sala parce que makambo ezo motiver bango eza ya nzoto yazo ya sabino kona ke boy tout ça parce que ye alingi asala papa mbenza esengo ndenge boyoka ki wana tata wana ya lobi bo likambo eza likambo ebomba maki oya ke papa mbenza yende papa nkolo Yesu papa fuma mbanza e lingo siko fo elobami papa elobami tata wana azazobati ayebi eloko azosala lere wana azotia papa esengo moko boye azokota mpona asuka kokota demande moko boye wana ye ayebi eloko azosala kota asuka kuna akokota eloko yanga bomoni papa obi botia biso na séparation te pesa papa benza ya ye pesa papa mbanza ya ye normalement loko eza tata moko mama moko normalement ta musu problème eza te mais lokola toza mabe mutu andimaka na ye nzambe te ba intérêt ya lokuta yanga bomoni bato bakomi ndenge bakombo yango toyebisa bino dès le début tolobi ke papa biso eloko kaka oyo bato baza na ngambo mosusu balobi bomoko 26 égale à 1 ezali kaka ke papa azala na bandeko na ye na procédure wana soki oyo ebisinga ke papa simo kimaka na molimo santo eza problème te merci kondima na yo na koluwe yango eza bien ingeta papa simo kimba okangani aza nzambe yenda sala mukili oyo merci po aza pe tata nanga yo lokona nzamba la action kondimana na ko contester ngote et si merci vous comprenez mais réalité c'est que la plupart pe la batu bela ba lukuta parce que simo kimbangu nanu ya liputa baza kona no aleka na gorge awate eza pilili moko boye kitaka malembe oyo ko za papa misatu donc baza ko to bachela na liboko na babile mela omonde bachela bakise bela mela nanu ko ta melite o sote mbala moko kuna mbala moko nini oyo ya papa simo kimbangu kyangani oyo yo esali yo tellement on ko makasi ke o moni mbala moko ke ale aza le Saint Esprit eza lukuta ya wana place wana bato bazomona biso lokola bazoba on dirait to yebi te kusala banaliza makambo te mutu andimaka na ye nzambe te oyo azomona na boye jamais nyonso wana ezala na 26 ezala na bolukuta na lukuta bato ebele baza wana atonga pa marto atonga kai agoloba makambo mabe mais soka ye dimanche ka papa bino ba nzambe na biso papa soko mona ne kuna beli papa bino ba nzambe na biso na muno wana ya lukuta soki penza oyebike simo kimbangu to batata wana misatu baza ba nzambe normalement okoki kobundisa bana na bango te pona na sabino ke batona nyoso ya tukala balobanga na bakosaka okobundisa donc siko soki yo zobundisa bango ozolakisa ke batata wana misatu bazalaki bazoba ube bazalaki motema mabe bango nde mutu bateyi bana na bango mabe voilà bango mutu bateyi bana na bango mabe eza rôle note yo rôle no balobi kaka bolingo mibeko misala et puis linga ndeko na onde moko bilingaka soko ozozwaye lokola kokwa simo kimbango te azana quelque chose zoye ga lokola ndeko na yo linga ye soko moni na likambo ya mabe loba na ye te ye loba na pas marteau en tout cas côté na mona ki boye tout ça poani boye tout ça te mais yo zo ke ndeko sala ye campagne ke po ya dinda donc c'est que yo za mabe ozo kosa soki lelo bomoni ke bata 26 baza mabe
Oh, Joma bona botusa, o sambela ponanga, parce que yo muto yebi nzambe. Eza rôle na yo te, ya kokende partout, ko attaquer, ko sala botusa. Rôle no yango na te. Rôle no etant que muto nzambe, zali o sambela bateau, na ba comprendre te. Voilà. Voilà, rôle na yo yango wana. Ya ko sambele la bateau, oyo nano ba comprendre te. Même ndenge ozota na YouTube. Eza rôle na yo te, ya ko attaquer nga, te rôle no eza ya ko sambela ponanga. Recommandation ya malamu yangwana osambeli ponanga obi ami yebite papa Simon Kimbangu kyanga ni molimo santu nzambe na ngai lata ye bimela ye lakisa ye munene na yo banini tout ça comme ça nga pena bongo malokola yo bongo maki parce que yo botama bongo te tamsu zala o melibangi tamsu lero bonde ozo filmer peut-être petit lero filmaka na yo tamsu yo zala basi mibale tamsu yo froda kana metro tamsu za muyibi na ndako na bino soki na musana bino yibaka obimisa ba carton na milangi ya ba whisky obimisaka ozomona tamsu yo za mutu ya ba système de ba bord tamsu yo za ndoki tamsu za boy mais eza rôle na yo te ya kwatake nga ti lelo peut-être oteka drogue rôle no yango na te mais nzambe asali ke yo o comprendre munene ya papa Simon Kimbangu kyangani siko yo siko na tour na yo eloko malamu ko sala ezali sambela siko pour na biso bato tozo comprendre te comme ça to comprendre yanga no moni neto ba mino ba oyo ba lobby 26 égale 1 ba na bolingo ti lelo ba ndeko Angola ba komi siko coincé mais otala na ngambo musu bazo jubilé te pe ba continuer ko attaquer bango te mais ba ko sala ngo pe ba ko sala ngo petit ozomona ta musu katembo yo keba yo katembo keba ozomona ba ko sala ngo pe ba ko sala ngo ti katembo akoko ya azokatsaka ya da yanke mais katembo okubimila pe intimider pe katembo akubanga mais po nini toko sala lokola bango te ozomona po nini toko sala lokola bango te yango ezola sa différence bango okomona mutu moko boye azokende kofinga le msuko kwa Simon Kimbangu po na 26 azokende kofinga ye okotala sur tous les plans azata na ndenge na yote na mayele okomona le msuko mutu wana za na 26 aleki na mayele na mbongo le msuko mutu wana na 26 aleki na mbongo na makambo tu mais okomona ye azosala donc ezolakisa bunzambe neti lelo boye normalement soko tali so balobi na ba papa ya 26 so balobi ale tozo décision makambo Angola ba ko kenika ba biale éliminer ba cheka boy éliminer kata masolo silia mais dimanche eleki on irait ba sambelaki dimanche utiko leki on irait ba sambelaki na nani kuna na kabinda ozomona donc oyo eza eloko ezo lakisa parce que tata oyo azali bosokuna oyo papa fuma mbanza atindaki azomona batu wala nyonso lokola bana na ye azomona bango bana na ye alingi te banyokwama alingi te bazala na pasi ataka ye dani wana longola kale mwa osali mwa bavantira pasteur pomba banini tout ça mais na ndenga vrai boule aza pe mwana ye mutu azomi mwana lokola neti akosala atelema face à face parce que batu mosusu bayoka kaka na langage moko boye. Vous comprenez? Batu mususu ba yoka kaka na langage moko boy. Et là batu mususu awa, soki na ngina te aye, faut na forme moko boy. Parce que akoyoka nga bien que soki na yaki na chemise moko a pembe, na che cravate na kangina mutema na zui Bible na simi na lipeka. Tam so na loba na ye ako bude ngai. Mais so la bimile na forme moko bona loba na ye ate keba makambwana bona bo. Omoni pele mso ayoki ngai. Omona musoko mona azo banga kosala likambo wana po ayebike soki na meki awa bien te yango moni nzambe aitilizaka biloko wana nyonso kokanisa te ke soki yo ozali po balobi na famille bato nyonso baza important bato mosusu baza violent bamisusu baza boboto bamisusu baza boye bamisusu baza kanda makasi eza normal famille eza ndenge wana mais eza kaka famille ozomona ndenge mpe bapapa bazali bapapa misato bazalaki wana soko ke ofunda mutu likambo baba mfuma mbanza ofundi tala tata boy tata boy tala makambo papa katembo azo sala boy botsa papa mfuma mbanza esoko za ko funde baba pale ngenda oben abenga diyo yaka bwale agangeli mutu wana boy botsa mais papa mfuma mbanza mbala mususu yo fundi tusamba azuma yankamba
a pompe yo a sokoli yango pena nzoto mobimba a sokoli yango nzoto mobimba après aller atiki na ya total papa est-ce que si là si là OK siko yango bato so est-ce que papa azo comprendre ya comprendre ki ngai te ka ba témoignage ya bango wa papa on ba ko kende siko ba ke ko zoa moko ya mwana ba papa azana nkamba kuna papa na uti ko expliquer papa fuma mbanza makambo mo papa nira comprendre ngate siko leba ko kende kuna bo papa bi o mena azalaki na ye na yamba ki déjà azalaki awa eza ndenge moko te ozomoni donc place nde yango wana likambo ya nzambe ntango ozolanda yango fo olanda yango na kokeba kotekanisa te ke oyo ozokanisa ekozala ndenge moko na ndenge réalité ezali soki yo olingaka mutu wana te olingaka jomak te mingi na kati na biso tokanisaka ke papa simoki mbango mpe akolinga nga te lokola yo olingaka nga te place nde tozala na problème yango wana parce que selon yo ozomonaka ye alati balunete ya mwindu alonga kuna di alonga kuna asaka sport alonga kuna sikoyo ozokanisaka nga papa simoki mbango mpe akotalela nga na misu oyo yo ozotalela ngai or eza ndenge wana te donc yango wana tozalaki nango et conclusion na biso ezali na makambo ya fête ya anniversaire ya papa Michel Kisolokele tolobi système ya blé bato bakobeta blé kuna nde tolobi boyokisaka tosoni te parce que baimage wana ekozala direct nga na kozwa yango ekokota na Facebook bato ebele bakotala yango botelema bien donc ndenge balobi wana bato bakotelema na blé eza teke yo mama ndumoko ela biso robe à blé, côté à blé, sac à blé, sapate à blé, tondisi ba blé na nzoto soki ndenge nini. Ozomona? Oh yo mwana mbali kuna beta veste, bo lata propre, obeti pina veste bien nzambala te. Oh vetre nzambala tondi bo tout ça ba te beta pena propre, bo lata kitoko parce que vous abana papa simoki mbangu donc mutu nyonso na France, Allemagne, Irlande, London. Donc fête wana jubilé oyo faut penza o soko ozala kosala senga nzela donc faut bo débarquer pena fi bo tele soko na no sombi biloko kolata te donc na ekoyinda kuna donc bo ozala bien bo bimila batu kuna ba jardin botanique kuna te oh mama ndumbo la ba vese tala ba fleur belé na nzoto obimbo wa jardin botanique taba ota oh nzoka nde mama webo te faut bo tele ma pena propre masole kozala bien conférence kozala kuna donc batu ba jeune ya Belgique ba bongisi mama ebele batu lokola ba mama Valence baza wana ba papa Semi aza pe na ligne wana mama Valence bo communiquer bango bo solana bango neni makambo kozala place batu ba kokomela bo bien avant déjà bo sola makambo wana nyonso po ele kapena kitoko parce que oza direct papa Semi akochango direct ngape tanka rezo sila na ko bendango ezo kende na YouTube. Donc oyo lati mabe obimaki mabe yeba ke mususu tango zo latango yeba ke soki kozala soirée kuna donc yeba ke faut obima bien ko ya ko kende te ko bimila bato ba forme moko boya mabe o nga ba chenga na internet tout ça te wana kozala faute na yo moko bato ba okanga ba papa sisi ba kozala kuna ba mama Valence déjà ba kanga ba photo baza yaza déjà danger na ba photo donc biloko wana nyonso toko jwa yango tango kama soleil aussi là boko yeba na mukili momba bakolanda bino bato akomona bino donc partout bozali faut ma solo pena ezala ndenge pena ezala kabola sabina ke zo bana papa simoki mbangu poto sepelisa tazana na biso et puis pe bomema ba sachet te pardon likama ba sachet nde botika parce que bande kona ba olinga po bato balia bato batonda ba mso komona ti azokene kosomba bilamba ya kolata azoko chape akosomba pe sachet siko sac oye akosomba po alata kena muninga sac one ko simba be sac oza muke mon cher sac oza muke na limo sac mo eza mo bien oh siko yo pone olinga sac munene pone makansi mabe bo sac oyo simba na robo oyo eza sac oyo to mono siko yo lingi yango te olingi sac mo ya mo munene nzola ne ana makansi mabe comme ça po amema misuni on po amema misuni botika bo wana tango se servir soki mutu alati bien veste robe soirée kitoko alaka fier fier okolia pe te ke po lokwa mutu ana nzala avo uta kuna na ndako na olia déjà lia soko lia kite na nzela azwa McDo soki eloko nini tout ça babiso pe balia ba McDo te lia biloko olie mwa olie pena otondi bien comme ça lero ozoya wana nayebi ke bato mosusu bazalaka na problème mwa libumu kotonda pe ebele te parce que tant on lia na robe moni robe à soirée si vous faites ça le mois le moni okomi na punition faut benda libumu na kati
okomi siko bo lati bo bendili bo moza à l'aise te. Non, zala à l'aise. Parce que là on a siko soko bendili bo na kati bazo mona yo. Donc eza période na malili me yo zo toka po kangi libumu kangi pema. Po basi ça noki po ou bien bato bakanga photo bakanga noki po bima bien. Au moins comme na punition. Donc zala à l'aise. Au moins on à l'aise. Tant on kende kuna, on a déjà prêt comme ça na fait ba servir misunata au sepel nango yo kango go ki ko memate pardon. Bato ba sala ba dépense kuna ko memate. Ko kende peto ka loka bo tsate. Soki o moni ke logo go matche na sac na yo. Eza nango sac ya muke. So mba sac wana muke. Ko za ka na suma bete ko sac fo za ka munen. Et puis aux yeux sachet au moins au bon si moi sachet bien là, sachet à ma casse wana, ya mouindo moi na bientôt tchepo continue na sac. Comme ça les ba servir on a mutu volontaire ko nettoyer wa nzoka ane esprit mabe. So là ça azio ya lokaki po akimi. Bolingo yango wana te. So ça azio kaka o kaka ça ngo besoin checker tout ça ba akimi bo joel soute. Or so balobi faut tika la wana ko aider, ko nettoyer, ko sulongola ba kiti, voilà. Moni soki na suka moi récompense hôtel kota nzungu kuna bato ba na cuisine kuna o ba mama chancelleur mtumane ko lamba bato ba bon mama oh moi misuni fumbo eza nango ebelawa oko cha uta moi ekolo siko atoza ki nango ko ndima ka mbala moko te eza pe sonité soko lati bien faut kata moi soni ba miso soni si là soni si là donc ko mona ndima mbala oui mama na ba sachet mbala oza besoin moko Maman ah bon ngatola ka boy na mesana ngaya ngala mesana ngaya aina sachet amisi mususu na kati ya sac na ye wana ala na ekolo ana mwa ekolo ekolo achala kati gela zo ana ko chikolo yupe vous a soni bo kini kuna mama na achela mafumbo wana kwa comme ça mikolo to na mwata mafumbo na ma frigo na mikolo mo mafumbo te zala à l'aise soko lati fo muto alati aliaka ebelete azala fier faut isimbe la luto la fière maka munyoso faut la fière ti oko kitaba mikumba wana bilamba ya cérémonie lati après comme normal so ko lata ki veste faut ko simba bisimbe la te même so mo na ti ba jeune mususu ne ti ba jeune wana faki ba ni tout ça ayebi ko lata malamu te alata veste bo azako simba biloko donc yo lati veste respecter veste oko simba mo na veste kitima peka boy siko mo na yango veste faut chaise la boy zala à l'aise pour ça, les choses zong ça y est, tout ça, c'est bien. Si vous veste zong si mana peka wazo ya. Na meli koka te, wazana koka kuna mafuta ezana misapiao. Sony. Bonzo bato, bonzo video oyo bo tindela ngo bato ande ngwana, soko ebiki mutu mwana ande ngwana. Tindela yango comme ça là yoka, boyoka Sony parce que bo kanga bino ba photo. Boko compte en internet. Ngana ko zwa yango, na ko editer yango na ndenge na ngana ko lancer ngo kuna. Soki obimi mabe na ko chone bandeli. Soki o ba kangio na ko chane bandeli comme ça ba ko mona ko pena ke non mutu wana pena asali yo donc yana ka zola ki nango lelo nanu tozui ba précision to ba makambu ya ki ndenge nini lingomba ya 3 égale à 1 Angola bakangi yango te na pesi bino masese awa ya ndenge nini makambo yango ezali wana ezali kaka analyse nanga sans même na yeba parce que na yebi makambo ya lingomba oyo ndenge fonctionnaka eza kaka analyse nanga général bato oyo baza na 26 égale à 1 balingi bomoko Angola papa Paul papa ya 26 balingi pression te balingi ko faire ko souffrir bato te balingi nde bomoko ya bana papa Simo Kimbangu alors na tina wana bazana tina ya kochaba ndeko ya nkam ya 3 kuna pression te po banyoko la bango soki makambo ko ya ekouta kaka pala bango moko kuna parce que bango bazo sala ba réunion sikoyo bazo luka ndenge bango pe ba ko sala lobby déjà ba invitaki secrétaire moko ya soki gouverneur soki ni tout ça aya ekuna na kabinda kuna nyonso ezali ba G baza ko sala donc soki likambo ko za to ya toujours to informer bino l'air ba finalité ya makambo nyonso zo ya. Donc yango wana ezalaki nango mpona ko expliquer bino toke mulai na yebi ke bato bele fo balala bakende boye toza na choix te ndenge wana kaka ndenge ezalaka kaka parce que eza makambo ya nzambe soki tozwi opportunité koloba yango yango tolobi yango toko remercier bato balandaka biso balanda biso tozomona the first lady aza wana donc le first lady ye penda donc Asren le sako yango oyo ye pena azosala pena ke éducation ya bana na Afrique faut etomba mapenza donc
losako ya ngwana ba oyo photo appuyer na bandenge nyonso zo sala biso tout ozakuna kimbangu 21 eza pena na katema solo ya Asren pona ko sele pena fondation wana parce que to yebi ke éducation ya ngwana ndezelo ya makasi na katambo na biso et to go remercier to mona wana papa Willy de Boule kuna tozoko pesa bino ba mbote ya trop to moni tokobosana te mama Monique Pedro kalate na zelawa ozaki déjà ba uniforme ya kimbangu 21 zozela sport et tozoko pesa ba mbote na mama Valence ya kuna na kati ya Belgique zape ko pesa ba mbote na mère de la nation mama Ida mère de la nation donc ma solo pique izoya sikoyo na yemoko papa Didier Mateus donc bino bato bozo ki ne faut pas pika parce que papa Didier Mateus yé ba legarete donc il y a la grande puissance qu'on a na bela papa Didier Mateus donc blague te na kaibi que papa petit frère propre papa nani papa Fabrice petit frère propre il est déjà qu'on a télémarqué déjà propre donc il y a la maître donc tant il y a que nous a beta pena bien à représenter parce que t'as un sportif bani ndenge la kaka puis maman Marianne Anteke chocolat ba mo théâtre on appelle papa Christian Kyle to bengana kala fo ko bengana poko pesa moi information ndenge la kaka donc partout bino bozali na kanisi na za ko pesa bino ba mo théâtre na moni pe kuna nani suswawa papa Didier Ntsombi éclaireur et puis maman Liliane Nunes kuna mama Liliane na kati ya Suisse bakonja Suisse na papa Nunes na mama mama Pierrette Lusala bakonja Suisse wana bakokita bata Suisse bango bakoya Suisse kuna za kasomo bakoya na ndenga mukete donc match wana ya fete oyo ekozala somo fete oyo ekozala donc match kwata ezala bela ke fete ya bastar donc bastar nyonso bakoya wana donc makambo ekozala somo donc bobonga mapena bien et puis na mona wa papa Alain bambo théâtre na mama Sandrine opesi na bambo théâtre donc bisika nous bana papa Simon ba mozali masolo ezala na yebi ke na mama papa nani na Angleterre kuna mama Rosette donc il est déjà à calé bazo kita déjà na papa Alsa John donc le papa révérend Alsa John donc masolo wana il a quoi déjà donc vous la somme donc binoba oyoyo bozako kitakuna bo représenter bo chapena te que oso gine bo représenter penza et nazo ko remercier pe bandeko nyonso oyoyo na tang ba kombote o déjà ba yebi ke masolo ezali en tout cas bo garder kaka écoute po to pesa bino na yebi ke makambo ezoko ya minene eza na nzela to confirmer bino makambo wana nan to zwi ba détail na ngote to confirmer bino ngo to pesa bino information ndenge ezalaka donc bino bato bokozala na fete wana soki okozala na besoin ya ko filmer bi filmer la te ko chate ke zo ko moni mutu moko bo sa bongi na ete o filmer ete loko yebi ke bato so bakuna ba cellulaire na recommandera mingi soki ozali ko filmer moni simba téléphone na yo boye cha yango boye ko filmer boye tango kocha na YouTube et ko cha moi li dusu muka muke rectangle moni ko chango na rectangle moi li dusu muke ko zo image ya malamu te so ko zo filmer faut filmer le ko la pro neno ko filmer le ko la pro o tourner ni na yo boye et puis au simbi ko ningisa te parce que so ko tala image mi si za ko ningana et simba bien te cha pena boye tango avant baloka koto otal nano est-ce que image abi ezakona est-ce que za boye soko lingi ke ozwande muto azo loba pousa na pembeni pousa boye et bouger te kanga bena boye avant pour filmer otal nano est-ce que image wana eza bien soko lingi filmer au choral ne ozo filmer chape na boye ko chapo di ozo filmer koto ozo tala boloko na neti mwana mukemo ko boye non oza responsable yeba ke loko ozo sala mukili mo meko tala ngo mokili mo meko talango soki pe o okozwa photo zala sirke obongi
soko moni ke photo wana obongi malamu te ko kende ko zwa photo te bato eko kende ko tamu kilimo yo pe mutu okanga mutu photo ko cha telefone likola mutu ya mote ba mutu na ko mukuse so déjà mutu alaka mukuse ozuye photo abima mukuse omona mutu abimi lokola neti dessin animé Obélix na Astérix otala boye mama nduma kangi photo abimi boye ana se muke abimi likolo munene bomona simbi na sac na yemo kwa violet abima be ebimi bien te siko so yo kangi bongo boma ngo changer zwa pena photo très bien zomona comme ça tango tcha na Facebook et puis nyonso te za ko tcha na Facebook ndenge nini okoko tcha 450 photos na Facebook pona nini kangala yo 450 photos mais tcha oyo ebimi malamu 1000 photos te kanga ba photo ebele mais tcha nde oyo ebimi bien so moni mutu wana azakane misumine na eta bimi misumine ko tcha te peut-être flash bien le moment bien te parce que photo est lobaka bozala kuna bozala bo tout ça voilà tapsu mwinda na reflet et bimisi mutu bien te ko tcha yango te tcha photo ya malamu tcha ni na oboy okange soko ko tcha na boy okange photo mais soko vidéo tcha boy ça lango bien on peut ko filmer le moka ya moins rapide pas otindelinga on a WhatsApp moni voilà donc yango na to nga to yango merci mingi bye.